Salut à tous les internautes, Sabino Bayo Messani pour la vision sur Congo Millennium. Vraiment, les autres, vous allez me faire et à quoi que vous allez épeler les sous pour la vision sur Congo Millennium. Donc, il y a les sous à la résidence. Il y a Daniel Safié, Azali journaliste, donc il y a Azali journaliste engagé et puis Azali proche. Il y a président Tshisekedi, président Tshisekedi a aussi dit à Bissot Kassier, a eu ce que le président Tshisekedi a profité pour déjà a bandi invoquer na lélé na hier. Donc puis de la paix sous Daniel Safié Azali proche, il y a opposition à qui au changement, il y a à l'habité, ceux qui étaient en opposition, bateau président la télémie, oui, au bazali pour la déla. Ma solo a monenge le bani yebe azali na kati kasi tozana awa na kati ya résidence na ye mbote na yo ndeko Daniel Safu mbote mama na ngai ndeko Daniel Safu kasi to na kati ya résidence donc de ke o mesa mosala kaka soki to ba émission beza comme tout le monde chaussures mais le toujours ba émission oza makolo to na ni oza mois de mars to continue mois de mars accord ou ta va signer accord va signer na kanisi soki accord va signer en cas de solution na moto ozona na balabala solution na ngo va signer accord oyo ozona na balabala soki to kena balabala to ko kasate to ko kalisusa sate makolo ngulu ezali nzela mvulusi mvulusi ala kisemso makolo batebele lo ba kosa bomba kimbanga baokosa tokosala kala bino émission spéciale si Kimbama alobaka 4e président akopaka tamba na bato na ye bazolinga koloba tokosala bino émission spéciale oyo tokolobela makambo Kimbama alobaka na sanda na 1921 le 10 février to alobaka makambo yango yango komokokisa oyo bazolobaloba nino peuple congolais nyonso ya démocratie na ye makolo ngulu eza komikitisa makolo ngulu ezali cette communication permanente avec l'inconnu. C'est une piété d'esprit. C'est une bolingo, misala, botosi. Voilà la bande de Nabiso Balandi. Il y a Congo Millennium de Bissibino Tebo comprendre. Daniel Safié Azali, journaliste, il y a Azali proche. Tout le bito le baquet. Président Tshisekedi n'a pas profité pour président Tshisekedi. Hier, na baïké bakomi déjà ko invoqué kasi Daniel Safu molobeli na biso. Tolingi to tuna motuna moko ya koyeba tozoyebate ba obsèque ya papa Tshisekedi ndenge nini ezali kolekana tantôt ekoya na Kinshasa, tantôt ekoya na Kinshasa te kasi yo po ozali proche na ye ekoya to ekoya te. Eza mawa mutu tuninga eza mawa eza soni eza mawa pende bele na bayeba ko kamba biso Kabila sali 15 ans amona Tshisekedi 16 ans na pouvoir na akutana na Tshisekedi boite mais eza libaku munene a réconcilier biso mboka amona taye na nzela ebembe a réconcilier biso mboka utoba nosaka matanga ya Liwa ya Kondo, Tshisekedi, Mboke Mbaka Nicolas ton essence. C'est-à-dire quoi? Mboke, tout ça na crise à ma casse. Nous tous avons qui clé la solution la crise au Tshisekedi na Kabila. Bon, mais pas. Autonomie, Bakamé, Banani, Azaba Mini Frater. Et comme vous avez qui président, na Tshisekedi. A Tshisekedi na Kofi, crise à eau et télémie. Mboke comme on dirait fan Nicolas ton essence. Mboke fan du bongo. Mboke mais nous devons réconcilier biso na moment où c'est un cabinet. Na sima bengo Tshisekedi ako réconcilier mboka mo. Nikola milulu ya mowe omoni na ba ya opposition na ba ya majorité na nzela ya accord où ils ont réconcilié biso nyonso. Zola na ngai. Yo ndimi penze bemba Tshisekedi ya sami bali bango ya bemba. Peuple a libéré voilà. Faut dire kambo akolobate yambo te bakunda Tshisekedi et sengeli ba signé na liboso accord ils a parti net ils a baimboka
ceux qui bango bayoka ba imboka ceux qui babanga ba imboka ba kosalela ba imboka ba population mutasi ya motiba ko Tshisekedi ba kokisa mokalo ezalaki ya komona te après le 19 décembre mboka ezalaki pamba te mandat esilaki déjà mandat esilaki Kabila mandat esilaki depuis le 19 décembre na 0 heure Tshisekedi leta ezalaki moto kimia moto akoluka toujours kimia bato bakufa kufa te yeba nakoyebisa yo objectif ya Tshisekedi uta bandaka bitumba na ye apedre bato te parce que bato soki bakufi nombre ezo diminue pour la lutte. Plus nombre les élevés, plus vous avez l'avantage, il y a comment atteindre l'objectif. Mais traumatiser pas trop. Pour tomber un siège à parti politique, na âge 84 ans, à mon âge. Biloko batu ba kufi ba tumbi ba moya ko tumba na ndenge ya kanai na nko. On a tous ça qui va traumatiser. Souci des amis, toujours alternance ou na kimia parce que possibilité za rezoa na kimia sans boulot za la sani to kama na iba wa kama so yo ndimi peuple ndimate ndeko Lambert Mende ndeko Sami Badibanga ndeko Bitakwira bakeke kuyamba ebemba Tshisekedi babengi bomba officiel kasi pona bino bayi opposition bozo kanisani ko jusqu'à présent toza komona nde bangonde bato batiami wana bangonde bato bazali wana est-ce que bino bokoki kosala te ke botika kaka kende ko Lambert Mende to pe premier ministre na biso ayamba corps wana eloko nini esala bino pasi na droit na mobeko likunzi balobi boye bayi basali droit balobi le premier ministre Sami Badibanga il est réputé démissionnaire c'est ça mokolo batie maboko na kati ya kora le 31 bite yango yo ekokamba biso pamba te toza na crise ya légitimité to na crise ya légalité o ba kokamba biso bazokamba biso na kiyanke nde balakisa sa baloba na kiyanke ba gangster ba far west umeki omoni umeki babare yo monde far west ozona démocratie za far west démocratie za monde ba Godzilla te ba King Kong te démocratie zali pe ba yimbo ba telemi ba tonibo ba pesio mandat le temps yo mandat za lisute olingo kamba bango kaka odo communauté to ba sasa ba vie Godzilla ba vie Trinita non na ngonga oyo Trinita Godzilla on va gagner peuple donc to retenir que tant que premier ministre Azaka kana place na Iwana corps ya papa Etienne Tshisekedi de ya Kinshasa nako limbola monda munesikala soki bango batelemi nesiko batelemi kaka kore boya Tshisekedi aza mwana Kongo c'est le mahatma c'est la lumière qui luit dans les ténèbres aza moto alakisi nzela les chouchous des Congolais bébé Bouchou de ba Congolais ba bengaka chouchou ba Congolais ye wana kufi ide pesa okunda ye bongo tango ide pesa okunda ye moto ya wana moto ya te tukundi tata na biso tukundi leader na biso mokolo to kozwaka pouvoir tukundi lisusu Tshisekedi akokunda mambala mibale bato so baza kokosa bazo kokosa nake ba koyokisa les maats masoni te bembezaka ka wana teleminki bemba lokumu ide pesa okunda na peuple congolais peuple mtakunda Tshisekedi o biso to lingaki milulu ezala esika ete lingo sangisa biso nyonso totala te oya kambaki biso échoué organiser une élection te totala te boye totala Congo ozo na mais tout le monde va débona biso ezopesa basi na motema basi makasi ezala tina te ndenge to kokendela mo ide pesa ko kunde pembena mais soki ide pesa ko kunde pembena ne oza passer na ebite ba ndekoni ba oya wana na profiter de l'émission dans la micro pesingai na ebisa ndeko na Lambert Mende atika alobaka na ebisa musala ya mafuta na musala atika azala la limemia na maloba soki komi alobela likambo ya Tshisekedi azala la limemia
azala limemia makasi na biso ke mboka efandi likola to naissance neti mboka efandi likola to naissance bayeba kokamba biso baza na légitimité te légitimité oyo kaka toza nango eza makambo ya korba bongo oyo koloba likambo ya Tshisekedi olingi kolobela nini te ezopesa pasi ndekwa azala limemia ntango akolobela likambo ya Tshisekedi atala boni baza na nsima Tshisekedi sécurité nini aza nango oyo akolobela Tshisekedi azolobela kaka motu ya bongo Tshisekedi aza lumière Tshisekedi aza Congo Tshisekedi aza école oyo atiki bato na biso oyo aza invocatoire même ndenge azala akomi na niveau oyo on construit une nation na basymbole Tshisekedi eza basymbole oyo ezosalaki totonga nation bano baza ya mike bilengo bakokola bamone pembe ye bakundi ebembe na honneur ntina nango eza kaka moko. Ce sont des symboles qui construisent la nation. La nation se construit. La nation congolaise n'existe pas. Faut nous devons construire cette nation-là. N'existe pas. Tant que Mobutu a bondisi Alina Foreman, quand on a soucié qu'on tombe la nation, qu'on inscrire nation dans l'agenda international, il y a quoi? Bon, ben, on a vu ça. Libako Mnene Pesami, Nanzele Mbemba Tshisekedi, to réconcilier Mboka. De Kabila Télé. À réconcilier Mboka na sima ebeba Tshisekedi nako tosa mobeko oyo esengeli bimisa bongo opposant akamba ndeko sami badi bangalo wana parce yo mozo mona tozana kisasa premier ministre azana impopularité donc na niveau moko en dessous de zéro. Jamais Congo azwa premier ministre impopulaire na niveau oyo mbule beta te alobaka te sikotala bona président alobaka na ete premier ministre pe alobaka na ete mbongo zobima ba 10 000 ebimi ya lukuta ba 5 000 ebimi ya lukuta premier ministre alobaka te bobuzu kamba mboka mondenge ezokende wapi ikomo pesa mabati échec comme visible ezaya kobomba lisusu te ya soni te échec total visible que premier ministre oyo azo échoué premier ministre azo mema biso na kobunga premier ministre azo maîtriser le moko te ezomona mais ezali toloba te soko lobi bakokanga yo bakoenleve yo bakosala te kimbango babandaka bitumba na baage oyo poto bunda kimpa vito bakumisaka kimbango bazokumisa babanda bitumba na baage oyo mpona mboka na bango tokobunda bitumba ya mutu te abotoli moninga mwasi abotoli moninga lopango te tokobunda bitumba mabele na biso mabelo ya biso oyo kaka etango emalikamba mabele yango kaka tozala likamba mabele na biso tokotoli oyo tonga ndako na ndako etage oyo oza na mbongo eza ya yo wakomi na mbongo ebele mbongo eloko eza soni na mboka na biso bakongole fo bakoma na niveau bazokorompre bango na mbongo na bango omoni place nga ndeko na ozwa corruption parce que déjà l'esprit est élevé na niveau oyo Tshisekedi atikeli ngai nayebi ke bato bazokorompre biso na mbongo na biso wapi mbongo bango bazwi mbongo te baza mpe na mayela koluka mbongo te po bafandeli kaka corruption na corruption pouvoir oyo eza na biloko mibale ya makasi corruption na mensonge Tshisekedi akokundama na ye idepesa kokunda ye mais ezali malamu mingi soki basinyaki accord na nzela accord wana tobimisi premier ministre toyebi déjà premier ministre Félix Tshisekedi tokosala milulu malamu bato bakozala esengo kande kozala te tokundi ye na kimia nyonso akomi bongo moko ya symbole ya démocratie akomi ndakisa akomi référence akomi repère parce que mboka na biso kokufa tozala barepère te bano bakokola lelo repère ezala nani akozala repère ya mboka ekoma musicien bamusicien barepère ya mboka bokotonga mboka na bamusicien yo somona batonga mboka na bamusicien yango napesi bino mbote bandeko nanga diaspora iyo boya babetaka milulu kuna miziki te nini te bakende pe te awa nde bakosala soki sakata akoyemba chante tabulei akoyemba chante lombo makiadi misika okobeta nana okota misiki wana otiabi a droit date 50 $. wana nzungu ya biloko ya monte nana okota misiki wana awa toza mai pasi kura pasi toza na ndako na kureza toza na bandala kureza te toza na bandala kureza te prévala puis oza jeunesse osala maintere naza kata ndako nanga kureza te naza pembe na community kura ezali te na bandala eza normal
révolution de la modernité énergie ezalaka te eza makambo ya pasi toloba te mboka bokofanda kura eza te mai eza te tokufa tokokufa bongo te tokokufa mpe te mpona nguya eza na biso bayeba mata bakosunga biso ozolana ngai pamba te bayeba bundi le sang des oubliés yango kosala kati ya banzoto na biso boni bakufi mpona kobundela démocratie boni bakufi lelo bayeba kufi bakotindika biso tolalaka biso te papa loba c'est simple tala lelo okosomba eloko na 5 meso mbongo eza mabe tala desordre ekotina kisasa d'abord mbongo eza na pasi lisusu ebakisami na nzela mbongo ya mabe bashekulaire bakoti na pouvoir bato bakoyiba mituka na poto bakoya koteka awa bakoti na pouvoir bashekulaire oyo tobengaka na lingala bafrappe mbongo bafrappe ba 5 000 na badimi yo okokange wapi yo okange ne pa ye moko mutazokama bashekulaire bakoti na politique bashekulaire ozona na ngai bafrappe bakoti na politique omoni mpasi toza nango so mutu akambeli 10 000 okosomba lipa babite atali babi mbongo eza mabe okokende wapi okolelela nani neti bokura eza te yebisaka na kotuna babima na quartier na bikura eza te mpona nini na kotuna bayebakambi biso tala esika bamemi biso esheki na bango emonani tosengelaki tolobela bilan wapi bilan bayebakambi biso bilan ya régime ya Kabila eza positif to eza négatif bilan ya matata mpona mais c'est zéro ndeko na nga Sami Badibanga batikele bango ebere pamba batikele ebere azocontrôle eloko moko te mais le plus grand échec eza émanation ya matata mpona oyo atongi baekole na mboka na bango atongi bahôpital na mboka na mbongo nani atuni ye bahôpital na mboka na bango bazobenga baso bamobemba soki mobemba eza mpasi ake afandi na ye moto akotuna ye azali te parlement oyo toza nango eza parlement bamort vivant baza mesure te ya kozwa décision parlement oyo basilisi mandat par 5 ans obemina 0 nde tokomi koyoka ye azoloba Kabila ne va pas entériner Kabila va nommer yo président assemblée c'est makambo soni yo président assemblée président sous la majorité, ce secrétaire général la majorité, ndeko na ngai eza pasi. Donc na mutuno tuningai nazo zengi solo biyano na pasi nyonso parce que pour na biso Tshisekedi akomaki mwinda bonga na ndoko benge tango nyonso mokongo nzoko oyo mati kuno kwei nzamba bengi nga nazo ndima te ka kufia donc tisiko na ndima Tshisekedi akufi pona Tshisekedi ayebisa biso bokufa te na makaniso ozala na bitumbu ozobunda nango olinga te kokufa papa mutakufa na binono un homme porteur des idées claires et distinctes akokufa te baza meneur d'homme yango mona na biso tobomba makambo daniel safo mona tango une semaine omoninga te ozala place mpona komona ngati mpo nayebi batakaniaka oyo bango teknike yango ezali kaka to mpe babokeli poussière okomi kokosola yo moto okei tokoma mayele ntongo nyonso ozobima nakoma otambola mafuta ya njoi na poshe mafuta ya njoi na poshe otamboli omeli po yebi te bango bakomi na système ya kobwaka meme ya poussière soki mpe papa na biso babwakaki ya poussière toyebi te nyonso tona tosala bankete liwa Tshisekedi ekoningisaka mokili ntango tokoyeba akufi ndenge nini ozolanda ngai ndenge ningisaka mokili oyo nyonso ozomona bakomi katebe katoto nani toseka bango parce que d'ici là moi je pense au tozobenga retour à la rue tozonga na balabala biso okanisaki na nzela le 31 décembre kimi ekota na mboka solution na moni foto ndoluka na balabala pa toluki solution na bayeba kokamba biso toluki solution na nzela opposition solution zomonana te toza solution tokita na balabala nde tokozwa solution yango lelo mpenza makolongulu kaka makolongulu na biso tokoti mois de mars eza mois moko décisif pour le peuple congolais surtout pour la biso combattant de la liberté de la démocratie oyo bakosakana bakolobaloba tokoti na mois de mars ezali mois oyo eza décisif makolongulu eza nguya
makolongula ezali kobenga baye bakufa bamata bakomi balobeli na biso. Makolongula ezali cette connexion avec Kimbamba, une connexion permanente. Parce que pour ça te ngana autonome tu na bitumba Kimbamba ezali ko libérer homme noir. Homme noir aza libéré? Non. Je crois que Kimbamba a posé ba jalon. Je crois que Kimbamba a posé dimension oyo biso soki tolandi dimension de tokoi na libération. Bino de temps bokunda bo libéré apparemment tant tout monde a ke bo ke ne pas bo ke bokunda bino petan bo ke bo moni moi un peu aller otira na pause pour na libota na yo pour changer maloba danesa tant ya ni Mercedes ni Mercedes baninga gasi ba ke ne bozo moi c'est la mission tant ya na kati ndabo na ni Mercedes kiti na nganda beza kui na ngana politique na mutu na mayele bo pona ni ba ko musala danesa fa sala iso sala na zo vivre na moi nzila ya bandeko na diaspora somo na benga danel sa fuzo mo loko mbana bali soki po suite na fandi na ngai mais na kende ba corrompre na mongo la ngai na ko sala rango jamais oh moni ba ko pesa ba mbombo mo zo tabi ils ont bon na so ko on vous corrompt avec votre propre argent jamais vu ailleurs non ils avaient insuffisance ils avaient souci à matériel. Quand on dit que nous avons combat en France, Kimbamba, Aza dépassé dans le matériel. Oui, tout le monde a c'est une sopé ma coquille. Parce que beaucoup de gens ont été sur ma coquille. Il y a un moment il y a un moment où on dirait que tout le monde il y a un moment où on diaspora pour s'impliquer ma casse dans le combat. Botia bisoma beaucoup, attends à moi 1 franc. Au sali sandeko allez lipa au lieu que nous senga lipa papa Père Noël batiki biso na nzalapo lobi ba koma ba Père Noël na biso Père Noël dina Père Noël kasita yo gene loko senga te eza expression le lo liete on connaît pas Père Noël eza bato kaniaka yo mona tenenge koma kisasa papa Kabile biso mai koteli biso salisa biso non, le pays est dirigé par les institutions pas par les individus. Les institutions dans le moment étonné, l'inondation, il y a des institutions appropriées où on est censé ils ont battu des amis les discours nous avons eu milliardaires nous sommes là pour la gérer nous sommes là pharmacie nous sommes là zam bisoro comme tu milliardaire ils ont regardé mon abaji même qui na bawera o wera zo disque d'or o jiba zo disque même ils ont putain bazo ba disque d'or te voilà mais pas comme ça biso ka to vika ka bazo ba disque d'or ndé mon abatata me katoto o katebe katoto milliardaire yo so yoka Thompson lié na zalo boteka katebe katoto muta atini ba conteneur wa Thompson o so yoka so ki milliardaire yani ya le putain na putain zola wana pe ba formula biso kona katebe katoto. Les enquêtes sont menées, on se rend compte, nourris, logés aux frais du gouvernement. Il y a Kabila. Katebe Kato. Maintenant, nous avons opposant. Vous n'y voyez pas. Katebe Kato, tu as salé dans le boca. Merci beaucoup, Ndeko Daniel Safou Kasitoboli, qui a trouvé que nous avons beaucoup de gens dans le cadre. Oh, Nyonso, Daniel Safou Zamoloba est engagé. Na bande on a eu de paix c'est ça que au lobby to mona o romi okani la bisoto le kabwete non soki bakane lo beninga soki bakane liyo obeninga na olakso ba méthode kotaranda ko ero so ko tikola na metela na 100 mètres na so ba méthode je me suis somati kola to la fona musina yo ba méthode des ali bitumba tant zo bunda ya moza ba méthode ko ba ngado mo bino le ba journaliste o ceci n'engage que lui non ils sont engagés pour faire des nangai. Parce que biso après la plupart liberté d'expression exact et so o meki mo qui est boy film bogolanda. Liberté d'expression on peut ça là on monter. Liberté d'expression ça s'arrache. Yo va senga derrière ça fona lo mende de senga lo. Ngala ko banga no mende pona lo banga menda o sala. Jamais. La liberté s'arrache. Mukolo mokote régime Kabila ko la mukana tongo journaliste congolais. Besoin de liberté d'expression. Non, c'est un combat. Ça doit s'arracher. Au moins, ils ont pour la baïba, ils ont pour la binopé. Les journalistes, il faut arracher la liberté d'expression pour les commander. Merci beaucoup. Voilà, comme la biso na souka
il y a émission na biso ya lelo. Merci na bandeko nyonso oyo bozolanda biso to pe ba bozana. Mutuni ngali ka bakate bikato to. Il y a kolanda biso kasi to lingi vraiment to si sa nyonso te po to lingi to tika bino na mwa posa po to kozonga ya lisu de Daniel Safu. To mosusu na mituna oyo bino bokotuna biso bokata mosusu boyeba tindela biso kaka ba question na yo tokotanga yango et tokosonga lisusu nana bakiseli eloko oyo nazo beta sete ne eloko oyo mboke fandi likolo ya tono essence mboke fandi likolo ya tono essence ndeko Kabila 15 ans dira akutana Tshisekedi te libaku yango a réconcilier biso ba signer accord ba appliquer accord à l'étranger omoni ndeko Shoki tunda uti na mwa Sadek a beti sete à 27 ans au plus vite possible va appliquer accord. Puis on a besoin de premier ministre, on a besoin de Sami Badi Bamada. Tu as besoin d'aider. Tu as besoin d'aider na aider. Pour toi éviter, azana boya na mayelo et oui go kumba mbokate dans les mieux-être pour ne pas parler du plus-être. Zona na ngai. Il y a mon ambition qui Azali premier ministre réputé démissionnaire de balobi na droit. Ce qui pensa de konanga Sami Badi Bamada profiter dans le chrono. A démissionner na aider. A contredire bango. Bako bangani nango ba régie financière ba DG mambo ba Koidro ndenge ba bendi kanyaka na bango na ba matata mponyo bebe ke muntu solo o azali émanation à peuple ya opposition à solo so ba koti wana ako reversement eloko bako bangena ngoka se bazo bangena bazo ba Daniel Safu mo mutuna mo ya suka parce que awa na Kinshasa eloko moko ekomi na kati ya ba station nyonso ba yo to meseni kosomba carburant na biso. Soki okomika koke lokola biso bato ya Mercedes olongoti ya essence okoma partir à 17h okuta ba station nyonso eza fermé c'est dû à quoi? Otuninga mutuna malamu otuninga esengi tosala yango émission mobimba ntango baril ya pétrole ekiti na mokili ozala na ngai biso awa togardaki toujours prix wana prix ya likolo. C'est le plus grand détournement au Matata Pony à réaliser. Nakati ya Nicolas de qui c'est comme premier ministre. Pétrole et quitté monde entier, baril et quitté. Hein, Nalingala na été na robenga baril, Nalingala na koloba bouteille qui pétrole na katina et quitté na prix na mo quitté makasi. Pour essayer que mo bamboka baike. Pour na mbongo ndeti ba ndeko na biso Angola. Akutana ngena libaku wana, pamba te économie na mo fali beaucoup plus na pétrole. Économie dans mon Italie. Biso awa premier ministre so matata ponyo akosala détournement. J'entends par détournement prix à pétrole et quitté mais biso na Congo tout dire so bagaka pétrole na likolo. Ozolana lelo yo et comme ko seka ba matisa prix à pétrole. Ba pétrolier ba monique non to kokate. Ce qui va matisi prix à pétrole. Pouvoir d'achat na biso na mboka ça ni il mati lisusu parce côté lisusu kobo ça na tête longo na souffrance to komi na stade final ya misère bandeko ba kolanda ngai ndeko ngala tambola na Kisasa bisika biso na koma bato akoma raté hein peut-être ça m'a robomba maintenant le baka kikimi ozunjini brasserie okoti okuta bato ba ko sokola bilamba na makasa pai en pleine ville de Kinshasa okolela awa nakati ya bandal awa yo za bandal na yo za mona bandal bato ba ko sala ba 4 jours de semaine balia kate mutazo kufa pona kolia awa tozali awa nzele za lisusu awa tozali ba fou Kisasa solo gouverneur incapable à gérer ma immondice Union européenne dans sala Union européenne ba bendani ba fou le komi solo ozo kana limite to komi 2 jours rim so komi li docteur code obiki de solo na Kisasa solo ils ont la Kisa à suffisance incapacité il y a gouverneur bon de Sami Badi Bangi a la capacité à mobiliser ma recette pour kumba biso les siga ozomwa eloko kolia peuple à se retrouver à la capacité de komatata le premier ministre a tiré ko nommer ba ndeko nae ba camarade nae a nommer ba Sami Badi Bangayo yewana encore za premier ministre bana ko lokola batwana yino ka kona premier ministre et sengoka premier ministre ba selo que ko na primature
pour l'histoire de la Premier ministre, mais opposé acte nini. Tout le monde a Moïse Tchombe dans 64, tant que Premier ministre a une solution. Tout le monde a Cyril Adoula. Chaque Premier ministre apporte quelque chose. Tout le monde a Mbouza Karibal. Quand on a mis dans le comme au Mouzito, au Matata Tampogne, au Sami Badi Banga, tel le ministre autre comme d'abord. Au tel le ministre, ma Premier ministre autre comme. Tout le monde a Mbouza Karibal. Tel le Premier ministre, à solo ma langue belé. Tout le monde a Premier ministre, n'est pas Lunda Bouloulou, professeur d'université. Au Premier ministre, à solo ma François, il y a Zoli Akwanga. Mais l'autre monde a Premier ministre, vous l'avez mis dans la tombe qui est Mouzito, Adolphe Mouzito. Matata Mponi. Tout le monde est battu. Sami Badi Banga. Toti Kabino na posa, bandeko ba internet ya Congo Millennium. Merci beaucoup na bino bozaki baiki ya kolanda biso kasi tokopesa penza matondi mingi na papa Ricky ensemble na maman Jolie Dibendi bino bayo kosalite bandeko na biso balanda biso na mikili nyonso. Merci également la famille Misaka bozolanda biso. Merci à toute la famille Osango na France. Tatiana Osango alingi bino mingi surtout vraiment malobi. Pichou Tumba, salon élégance beauté sur l'avenue Victoire, donc tout juste Namatongue, tout ça, on a la coiffure à Kitoko. Merci à vous à tous. Tout le monde a professeur qui m'a monté. Belé, belé. Tout le monde a exagéré. Tout le monde a question qui m'a Lobaba. Daniel, ça pour prochaine. Qui m'a Lobaba, 4e président, qui m'a Basinaï. Soto Bito Lana, Atolala. Merci à toi Féliwa. Merci également à Ia Eric Lusandou. Merci à toi, champion à ma bouche depuis Paris. Merci à toi Jirès, Saïm Kassimi, Baïma Jouré, Tok Makasi. La Pinonion, c'est vraiment bon, c'est bien. La Bissot Tatiana, on sent au chef frère. Écoutez-nous prochainement pour la émission Moussoussou. Awa Tozaki na honneur, Yakouyama pour la Kimbangu. Tozongela lisusu vraiment Daniel Safo prochainement pour la apesa biso vraiment tosola pour sola osolese belé kasitan ndesa biso moi défaut mingi boboto boneko ekoba korenye na mabota mapino soki nzambe azongite tokokuta na bino prochainement.